bande ko balandi to sali vraiment na sangwa mawa ya ko Sabino le lengeni ni to ti ko bungi sabongo un grand baoba balobi kake beti na commune ya Kinshasa pona nini nani oti bongo ko kata motema pe ko rendre molimo na ezali bongo papa Sapu Kalimasi biso na toyebi azalaka bongo beaucoup maître ya commune ya Kinshasa pendant très longtemps oti bongo ko longa na mandat oyo ya gouvernement Ilunga après avoir koleka na ba de élection ya ba député akoma ki bongo député provincial na bwende oti bongo ko fa mokola lelo tozali bongo mardi na bwende to yé la résidence familiale na ye le la association mobimba appelle ko la président junior na mettre à la joie immortelle la dina Shadrach la bwende to kutipe moko ya ye petit ya quartier ayeko la vie na ye wana zali président ngabi nga ye grand frère donc yoyo la sangwa mawa neto ko sol la pena ye. Bonjour président. Bonjour les grands, moi aussi, merci. Ils allaient vraiment avec beaucoup de douleur de trouver ça au micro nabiso. Tu es Kazaki vraiment un grand pour toi. Puis on vient à quartier à Parwana ou à Katinabino. Donc ils allaient vraiment mais ils ont comme un cassio le kaki et quoi indengene. Là c'est bon. C'est bon. Merci Nzamba Salio à Salaga. Bon. Il me tape ça razui. Mais razui. Vieux à Salé belé la commune à Kinshasa. Biso kol na commune à Kinshasa. Ça vieux mes papa na ngai. Ah pasi. Nazaki na bandal ba benga na téléphone. La kimna baninga. Ba nini? Kaka siko na ba 20h nga ebina ngati mbali boso ba benga ya mbali oza wapi na militaire nazana wileri ba veno akufi na kimi mbangu o c'est mon vieux ponga na bala mwasi na balaki vieux wana mtasala ebele ko pesa nga ba place nyoso ya ofele makambo nyoso ya ofele donc na yebi kutute na ibudute na koloba azavio yo aide batu ebele na commune oyo o mutako wanga na zate to moko mone ebele batu bazawana donc aida ebele alinga ko yoka te mwana commune na Kinshasa azo na problème na commune soko za na problème te aluka babimisa soko za na problème a bonde la koto basoda te butika kaka ye mo kabimisa musumbongo na ya futa amanda leta po babimisa yo le tanga na sa mariage nanga na ye o ezanda kunanga na telema o ezanda kunanga do bana na ye baza baleki o yanga donc ya benga nga Fredi vena ya kotungisa kaya wa na sekisi abenga ninga ipe moko okende ke na saki mingi tika ngai na okanga ba pe ngai tika ngai kena soko longwe kuna na musale soko ke ko tourner o ya ndako sona ya mona kabeli ngambo na ko lo bango pe mona sanola mona desala kabeli ngaka problème na sali lokote vie ya bato nyoso Sapu Kalimasi pe ya sonam donc bana na nyoso ara baza baleki na yebi na ngai te kaka siko na bimaki on doit tournage to ebike boz tozana liwa ya dadi di Kambala tozo tambola ko luka ndenge ni place o to kunaye place to kunaye bon maman ya tika biso maman Olive tika na loba maman Olive Lembe merci on a pesa epe na lobango aida biso na baninga batika biso bani ya théâtre tana longwe na yena vai na ngai na kamanga na ngai lemba abenga bitoke ne bandal to comme na bandal na vandi pas même 10 minutes ba yeninga ka bière téléphone na ngai dedi o vena Sapu akufi Sapu akufi ndeni na bengi madame na ngana ndako madame na ngabi na ebite polo ka kura pesa te na yebi na ngadro ka madame na ngabe na bi magali banda te ya zakara maka banda te c'est bon. Na kimi kutu baninga bayebi kutu te na salia. Na moto mbangu na kitia na moni ebele ya aka ngabe avia kufi.
lona yawa na koti baleki na nga basi baolala nga mpe na koti omonika ndenge na yali awa donc et puis je suis là. Kalimasi et puis na pesi condoléances na leki na ngai petit na ngai tellement bruyant na busana apataki joueur na sadering abala na kati ya libota na ye bokilo na ye na pesi na condoléances et puis lobo yango wana kaka ndenge tosali yango nzambe azwa pe molimo a vie pour via saki moto abato oya kuboya na éviter merci. Il y a déjà présence Nayango, presse en ligne, appel quoi, ils auront tout le temps. Donc ceux qui actualité quoi, presse en ligne directement à Zalarawana. Merci président Junior Moïwabou, l'association de presse en ligne en Congo, bah lui appel co presse. Donc merci Nabino Bandeko Balandi. Tu as vu qu'ils allaient vraiment passer. Mais Bisso, association de presse en ligne au Congo, tu as vu qu'on souhaite présenter ma condoléance na Bisso na Evelyne. Evelyne, moi, n'a pas passé pour Kalima, c'est depuis Angola.
et puis to présenter ba condoléances na biso na junior na joueur na biso pata kipé donc Balangola toza de cœur avec vous. Balangola, tous de cœur avec vous. Balapoto, tous de cœur avec vous. Donc, Bala Kinshasa, Assemblée provinciale, tous de cœur avec vous. Le président Godem Poi, président Assemblée provinciale, nous sommes de cœur avec vous. Donc, Tokoko va toujours couper cette nouvelle actualité. Ndenge Matanga et Kosalama. Sangwa Mawa. Olimbisa biso penza tokotuna sango oyo ekomi ndenge ni po biso toyoki yango na musika comme tozali bapandi sango nde toyelo mbango sango ekomaki ndenge no. Bon mama pona ngai personnellement ngai monsieur Dilimbo Isaloko honoré nazali mwana oyo akoli na maboko ya sapu Kalimas ebondo na kumi epa sapu epa honorable sapu na niveau ya commissaire des zones te akomi bourgmestre na état ya république d'Israël nazali na maboko na ye te na niveau mama ezali mawa mingi oyo totikali na yango biso nyonso ezala famille biologique na ye ezala biso collaborateur ya sapu Kalimas honorable akufi na qualité ya député lelo totikali na mawa mingi na motema. Merci. Tu étais comme un deuxième père pour moi. Tu me disais j'aimais ton papa. Il était un grand ami. Marlène, tu as pas pris la salle avec toi. Ah, papa. Papa, tu m'as menti. Hein? Ah, Kalimas, non. Je me disais, ah, la fille de Kalimas. Maintenant, je suis la fille de qui? J'ai perdu mon père. Et maintenant, je te perds encore toi. Ah, c'est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ah, Seigneur, j'ai plus de papa. Non, c'est mal. Ça fait mal. Hein, ça fait mal. Ah, je n'arrive pas. Oh, quel chat, papa. Tu me disais ma fille. Ma fille. Ah, tu m'as donné une petite fille. Ah, oui, oui. Elle s'appelle Roger Dupostali. Ah, ma fille. Tu te souviens, papa, tu m'as menti. Tu m'as fait mal au cœur. J'ai plus de papa, c'est vrai. Je disais de faire un ton deuxième père. Ah, c'est ça, papa. Ah, papa. Papa, tu m'as menti. Ah, Kalimasi. Ah, papa. Papa m'a fait mal au cœur, papa, non. Papa, je vais venir provoquer qui? Je vais venir provoquer qui? Pas, tu m'as fait mal. Hein. Pas, tu m'as fait mal. Tu me disais, tu m'as deuxième fille. Hein. Je sais ton deuxième fille. Ça, tu m'as dit, et tu dis, j'ai fait des efforts, tu m'as dit, obtiens cette pousse, je les ai fait. Pas, tu m'as fait mal. Papa, tu m'as menti. Ah, allez, vas-y. Je suis même malade, j'ai dit non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Comment? Papa, tu m'as menti. Papa. Marlène, je suis enfant de un père. Tu n'es pas l'étranger chez moi. Je m'affiche. Marlène, l'enfant de leur classe. Non, mais je ne veux pas ça. Ah, papa, tu m'as menti. J'ai dit, je vais le faire, mon frère. Papa, c'est une chose, je n'arrive pas. Je suis même malade, mais je sais pas le choix. Ça va tuer. Ça va tuer. Tu vas tuer.
papa, ça c'est une chose. Merci beaucoup amis internautes, je suis là avec quelques concerts au bas DPCP, koya na résidence ya honorable Sapouka Limonsi, Mbote Rachou. Mbote Ndeko Junior Moïwapo. Rachou Chako, je crois qu'il est déjà 0h moins le quart. Tous une nouvelle, il y a honorable Sapouka Limonsi au DPC na résidence naïe. Tes impressions d'abord par rapport à l'IWA et à honorable Sapouka Limonsi. Triste nouvelle pour César Mawa. C'est un papa que je connais. On a vendu la kilosa de l'école. On a eu la kilosa comme la Maïenge. Il y a Zaïda qui goma à ce moment-là, na ba moment là. Donc toko na ko lo ba ki tozaki ba voisin. Il y a qui goma ngala Maïenge. Na ye kolongwa Maïenge, na ye kokoma lisula ki goma. Donc toza suba proche voisin. Et après na ye kokoma la Kalembelembe. Donc naza mwana ya commune ya Kinshasa. Donc pasi na motema ya kobungisa papa ya quartier. Pasi ya kobungisa bourgmestre na biso, ancien bourgmestre na biso ya commune ya Kinshasa. Oyo azala un papa pour la biso. Netinga na loba oyo talinga. Nazala na document moko fali na tia pour la sa mikanda ya Angola. Et na dépensa à ta 10 francs. C'était grâce à lui.
c'est on a kotaki moto alandaki na sima abisinga ke non zela abisinga bité abisi boklo na ngai ke non na la besoin élément on a bi na ngai té zela nga la benga papa Kalimasi na yebisa papa Baudouin abengi Sapou Kalimasi ayebisi ye na kepe na commune basala nga document na futata sans frontières donc c'est un papa oyo azali kozwa pasi ya bato oye na doléance na yo ayoki pe apesi yo solution na likambo za oluka donc impression eza ya mawa balobi teke soki balobi soki moto akufute misaka malamu na ye mais en tout cas papa Kalimasi nga naza mwana Kinshasa bato bakontredire nga te mingi ya bandeko mingi ya baninga mpe bandeko bana libanda ya mboka nazoyeba mingi baza na Angola bakocontredire ngai te papa Kalimasi azali vraiment papa oyo papa ya bana ya commune ya Kinshasa donc voilà. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Laetitia Meta, mon concert Meta Mbote. Tomonio 0h moins 10 minutes dans la résidence à Papa Sapou après avoir causé une nouvelle. Impression étant journaliste Ezanine par rapport à Liwa. Ok, merci. Tout à minuit. Vraiment, tout est dans le musala, vraiment dans la comika donc non quand on a parcelle boué dans une nouvelle. Et donc mon pandi sango, tout le d'abord on commence sur le lieu pour vérifier information et tout après tout le monde tout le candidani il y a qu'à transmettre on a battu sur Kobimi sango. C'est pour cela na qui on a commis vraiment et ça linga bien ça linga vraiment mabé bien vraiment. Donc on a une nouvelle on a cancel le coin de le comment on a na Facebook comment ko boma batu butu moi. Donc on a pensé vraiment en Ngoma. Là on a sur le lieu vraiment donc qui m'a bécati na ça linga vraiment bien. Merci beaucoup Rachou. Ça oui na linga na bakisa. Wana lobaki étant moi la commune à Kinshasa mais étant journaliste. Donc que papa Kalimasi tant on s'ala dans le bourgmestre dans un yebakina ka sala reportage en face ya commune à Kinshasa ils allaient ba réfugiés ba uta Brazzaville ba vendaka un certain moment là ba la place wana abandonné ouais donc ko sala reportage chaque fois place wana ils allaient ba police ba déranger mais comme la maman moko yo police a dérangé so ba tout grâce à papa Sapou Kalimasi bourgmestre na biso donc journaliste non ça sala musala comme il faut parce que déranger et puis après ça qui avant wana que ba déranger ba journaliste té ça ça la musala biso vraiment comme il faut et puis ba matanga ndenge ezala comme on que non dérapage salama c'est vraiment papa moko vraiment kolata souci à bateau oh matate bimi oh kuluna il était là dans ce baso mokolo na zone taxi donc ne bon marché na moni papa Sapou Kalimasi ba yeli kiti avant dit au moni kabamba avant marron pont Willery la place wana entre place bateau ba yebi boîte ya 155 place ezala na c'est wana maille tondra plein avant dit pena na muneni na ye avandi aozila batande ba omisa santé na terrasse na leki na kiti na la caméra te na kiti na ça na téléphone policier moko yo za nani oh bon singa la journaliste tika donc pour moi que non azaki papa moko vraiment bien en tout cas pas ciné ils la montée mais on to ko ça bande ko surtout biso ba journaliste te présenter ba condoléances na biso la assemblée provinciale Mobimba na président la bango Godin Poli et puis la famille na bango Mobimba en tout cas ba na Kinshasa pe to ko le na bango. Merci.